Canal Congo TV, il faut s'accélérer. On a Canal Congo TV, il c'est moi le seul je m'en parle. Il est au moins Mama munu na tango na sala kate azaki na sika ko sala te kasi biluka banyako za muki yanga banako lesa bapaya bonga lelo nga na yo tata gimbonke nga na pamboli mama munu lobeli biso tozo simba 2000 tozo simba 5000 tozo simba pe ba $100 eloko nini ke kanga ngai na yo maboko pote loko ko somela tata moni mo santo ton kolo yesu saka na beso yango na to bonga maka to tiango le 29 juin ba mama bona na malamu botala ngai tres botala ni mama mwilo botala pasi ya mama mwilo le 29 juin ba mama na bino boza mikila misiko province bolanda bilili oyo le 29 juin toko yimbisa foto ya penza na grand car ma deso ezala ta 25 loso kuto na koloba te semoni pe na koloba te tokotisi matungulu te wili te tomati te turu ya le 29 juin tomati wili matungulu ai bakarta sardine makayabu pezala Thomson poso po biloko bakolia sans Thomson ezate soso ezate makayabu ezate naza pe na huile ba huile ba tomate ekewuta nde pa na bino so bino bokitisi ngai na meme pa ya nkolo yesu yango biloko bozomona nkolo yesu azobima pete ya kotala oyo akomisaki kombo eliki akozwa mapamboli oyo bazwaki te le 29 esala tour oya pete okota centre biloko ekota belili bama journaliste bazoza belili batindikila bino botala biloko ndenge ezali kokita nakanisi na siko na mama journaliste so makambo mosusu ye moko papa mfumambanza alobi ete biloko ezalaki kopesama ntango ya bamama nkenda bakontribue basili koleka biloko ezalaki kokota susu nkamba te eyo oye susu na initiative wana basouffle te. Merci na mama journaliste mwana oyo azalaka na susi ya tata na mama na ya bosanaka tata na ye te ata aza na sanfa ntango aza na susi ya tata ne na kati ya motema akozwa sanfa na bongisi atendeli tata ngai mpe na bana na ngai ya kisasa toza na susi ya eluseleni ya kolesa elusa yango tokanisaki makanisi na bana mama général nga na nation na komite na bandimi nyonso na ba mama communale yango moni tozosala geste oyo ya kokotisa biloko po toza na susi ya eluseleni po so tozali na susi ya eluseleni te mama journaliste biloko ndenge te ke toza na susi ya nkulu yesa kolesa nkamba yango moni tozokokita dans 2 semaines ya 3e semaine biloko ekoti jeudi vendredi tosi biloko otika na nkamba kasi mpola nini biloko mpe ekotaka nango tata maolimo santo aza na bana na ye soki apesi liloba bana na ye bakotosango nini ezali kosala ete biloko eyaka lisusu nkamba. Merci maman journaliste biloko ebanda koya nkamba na bafete
bayebi kaka bafete ya minene dirige besoin na fete na le 3 azwi biloko akotisi jetekebi ye le 24 décembre akoti biloko na ba le 8 juillet le 12 octobre le 6 avril kasi yango sikoyo omoni bamama lokola mama mwilu abetaki tolo epai ya tata be na tata ndima ngai mwilu nakopesa maboko ntongo mama mwilu abaki na tata ndima mpe maboko bongo biso eloko nini ezali topesa tata simbaki yanga na maboko fo topesa maboko yango bamama tolamuka tokotisa nde biloko tozala susi mama mwilu alobaki ndima mama mwilu abaki ezalaki pasi kasi ntango abaki na tata ndima azalaki sur tata kolongisi ngai mpe na yo lokola tondimi mosala oyo tokata te po mama mwilu alembaki te akataki mosala te asosena bana nzela te ngai lelo kutu tomatisa nde po mama mwilu ntango azopesa rapport pa tata kozala mission mpa kozanga kopambola biso te yango mama journaliste nazongeli lisusu le 29 juin bozolandanga bata poto bozoyoka ata seke esemoli tina mpe mabelinda pa mama del akopesanga okoki seke madesu pesala mama del akokomiselanga tosobina mama del soki mama national azwi mbongo abenganga soki tosoye madesu no tokomi nkombo na yo famille del bafilme mama del abwakilo tolingi le 29 biloko nde kota toleseli po mama moto alesaki na ntango wana na 21 abona kosala te soki na mbongo te biloko tosoki na kozana po asokolenga mpe susu mapai bonga lelo tataki mbango apambola eloko nini ezanga tobongisa biloko ya kitoko totindela tatata moni mosantu alesa bapai. Merci beaucoup, maman présidente. Mois d'août, ils allaient pour na maman et la qualité na oya nationale. Message na maman et na tour na maman et merci maman journaliste. Maman se présentait par les Nani, ya émission na kombo ya tata mama journaliste kombo na ngai mama Lioko Moseka Bumba nazali caissière nationale. Mama tomoni bino eza deuxième fois koye kotika biloko wana nkamba na liloba ya tata mfuma mbanza alobi ete makambo esalema kala uto ekeke ya bamama nkenda nde bazali koya kotika biloko awa lelo na etape ya mama Ntilulu tomoni sikoyo biloko ebandi kokota lisusu na nkamba sekre nini bino boza nango na kombo ya tata mwana mpe molimo santu mama journaliste biso tozali na sekre te sekre na biso koyokana mpe kozala na bonzambe. Nous sommes derrière vous. Kamba oye! Oye! Kamba oye! Oye! Kamba oye! 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 Yerusalemi nyamba ikundanga tata nzambi mfumu Yesu yetata mwana velela tata Simoni Kimbangu kyangani oye! Oye! Tata Simoni Kimbangu kyangani oye! Oye! Tata Simoni Kimbangu kyangani oye! 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 Tata Simoni Kimbangu kyangani mwana velela wazola walembizola kaka e kaka yani kaka yani kaka yani kaka e mama mwilo ye mama mwilo ye mama mwilo ye oye 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 soutien de l'église femme internationale ba mama ya kisasa oye 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 balela nkolo yesu oye tata nzambi basolele oye merci tata mfumu Yesu kwenye plaisir kati tutadi beto katolembisa baka katolembisa beto wavunima ko tufeti kala bati ya tata mfumu wa Mbanza dina tata ba mama bako Kinsasa Kinsasa batadi dibe tutelekane tutu la geste mpasi twenda bana mtwala ya tata mfuma Mbanza yingeye kwa nika muntu ankakako
dina tuisili kwa ngeye tata utubanzila beto bana bako vonsamu tata uboka kadi madezo matumiti loso yesemo yenzako tato na ngasuka yenzako musi ya famille na ra saka madezo zitamzemo saka loso 25 farine ya semoule 7 yenina nsakwa farine imusi yenina ye levier yenagana dina papa kutuvila kaniko dina petata ingeta Munsambu Thomson Yensus dina inza isingi kwa bana bako le 29 diaka sito sala programme si asenga diaka bima dolokolo tu beto ka tutu din susu ka tuti kanti surtout ayide ka vata voto ka papa Tarana kanifi Thomson Yensus mpase nkango ya dina papa bima bya kubiabi biyidikide bana bakinsasa fiao kili tatondo lokwa ingeta tata soki totondi wana asi batonda kili fiao kili to solo la na 15 heures to solo la malamu mais nayebike koya boye ya brusque to sepeli ni de to fiao kili se bambuma oyo ilukamaka mingi Wete Thomson Eliama malamu kuba mbuma oyo so mbuma oyo zate Thomson ngomone ke kauka zaki kaukile kwa do sekilila ka kauka ngazi vo fima dezo fenena kanele vo muyelu selemi saki sabo passe so que madezo mona neto sepele tsamba asalisa ko yebu wozu bo konji sandana ne kokite ane kokite tu ba ko tutela masali 11 sito lungisali 11 kwenza kisalo 11 lelo wunu tulungisi ngonda papa kokisi m dina petwizi di fila boye stako kokisa 3 mois donc papa pambola ngena zivu di kakatata mfumu Yesu beto ngetutadidi yetata mwana velela tokolobela ko tango nyonso ke biso foti na biso te on a 1959 wana bali yangenda batika na maboko nani ya mama to bana ko dumisa bino kaka soki amonike crise zali na bengi mamanchiru tango ko communique pai na bino osali batu mingi basako baba menkambo ngo batu baso kokota ngale likambo ezali awa yango bato baza kozanga te likambo nde ezali awa va mokonzi ya bule aza na braza me kuna ye moko ayebi ete lokola manso nasalaka awa ye konde wana ndenge aza koteya balakolasa bango nde yelusalemu aza kotinda mpe bato bauta nzela yango la bauta nzela braza bakolekela pai na bino boye te yango wana sikoyo tosali boye ya moke Voilà bébé. balandi ya émission lokuma na mama Mwilu bino moko bouti komona tosololi na conseiller directeur ya chef spirituel et papa André Mbenza papa Mfuma Mbanza yende toyi kotikela ye biloko na ye pamba te mokumba ya bolese nkamba eza na maboko na ye epesameli ye yango wana biso toyi kotikela ye biloko mpo tolakanaki après 2 semaines esengeli Trois mois biloko ke mata makasi malamu tozana volonté ndeka papa lobi foko kotisaka biloko ndenge tokati toyeki maloba papa pesi biso totonda maloba ya kitoko ya mopia papa pesi biso na kombo ya tata mwana mpe tata mosango na kombo ya tata mwana mpe tata mosango
Mbote maman se présenté balandi na biso bayeba yo lisusu. Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo, kombo na ngai mama Lioko Moseka Bunga, nazali caissière nationale. Solo mama o eza deuxième fois boye awa na nkamba kotika biloko. Banda bo bandi ko assumer responsabilité na kati association des femmes kimbangistes. Deuxième fois yango boye kotika biloko. Eloko nini motivé bino po boya kotika biloko na nkamba parce que tant boya ki premier biso pourtant to yaki premier tour papa ebisaki biso boy na kamba par jour baliaka 30 sacs ya loso à 25 kg 3 sacs ya madesu biloko to yaka nango liboso ezalaki penza ya mingi te papa lobaki na biso ba mama bosala effort bolanda exemple ya bato ya kala ndenge bazoba na Bible bolobi ya kala bolobi ya sika bolanda exemple ya mama Kenda ya zadaki kolesa kamba zaki kolesa bato mama il faut to copier exemple ya malamu yango de tozo copier exemple ya malamu et to sali boye par mois deux fois il faut to lesa kamba le loto yesu année semaine passée toya ki na 2 sacs ya madesu lelo ekomi 5 omoni biloko ndenge ezali esuki wana te mama tokoya ata na mutuka ya munene oyo tokomema biloko ndenge papa alobi tosali 1 mois en tout cas merci tata nzambe lelo batelemisaki biso le 11 ezalaki le 11 mai lelo toza le 11 juin tosepeli tata nzambe azopesa biso makasi azopesa biso yango nde tokosala mosala na ye tokosala sensibilisation ya biloko kosala sensibilisation ya biloko mama journaliste ezali il faut kozala na bolingo bozala na bomoko boyeba nzambe makambo kobenda na nini ezala te soki bozali na bolingo boza na bomoko boza na kimia nzambe azali na bino pe makambo nyonso bokozwa ngo na facilité ona nazalaki nango yango wana mama journaliste o eza lelo boye nayebi te boye na événement kaka koya kotika biloko to lika mosusu pe boye na te mama toyeka na événement otika biloko te toye na événement pe akosala mosala chisane papa alobaki na biso ba mama tosangana toya kosala chisane awa po misala ebele ezali ya botongi mozole na place ko clôturer place batiaki mama kwa kiadi kosala pe misala mosusu ya bandako ezali awa inachevé nano esili te biso tozali ba mama ya botosi totalité ke papa azali na kamba te po papa azali na mikili ya Brazzaville kuna na ngambo aza kuna totalité ke kwa papa azate alobaki na biso tosala mosala tokokende te kwa azate te il faut totosa papa aza na biso na molimo yango biso ba mama ya Kishasa tosangani toye kosala mosala tokutani na papa apesi biso rendez-vous ke tokokuta na 15h toye kosala mosala ezaka pa biloko te na mosala pembeni mama bokosala RDC kaka to na bamboka misusu tozosala RDC nano nini mikili ya poto bango balobi bakosala le 18 lelo tozosala ka RDC mama lelo ka RDC RDC mama Angola te Brazza te Angola Brazza na bango pe mama na bango Angola Brazzaville. Merci. Maman Mbote no se présenter bayeba yo za nani na kata association des femmes kimbangi akomba tata mwana pe Molimo Santo ngai mama révérende Kiza Bamboko Josiane nazali secrétaire national na kata lisanga ya ba mama. Mama to moni bino yo kutu musala no nazomona zokoma kokoma kaka ozokoma kaka biloko nini ozokoma kana bakayo nga nazokoma biloko to memi po papa yeba ke bana nanga ba memeli nga biloko boye yango nga nazokoma nombre ya basak to memi biloko nyonso biso to memi na komi yango po to pesa na papa nana pesi bino stratégie ya kotika ka biloko wananga nzambe ye moko mutapesi biso mayele lokola lobaki ete tango toyaki la fois passée alobi banda lingombe banda ba mama nde balesa kankamba
yango biso pe tokoki kotika bizaleli wana ya kitoko te biso tolandi kaka ndenge bamama batikela biso esengeli tolesaka nkamba yango tozoyaka ntango nyonso kolesa nkamba ekauka te bato balala nzala te basalaka misala makasi wana baliaka ata mwa loso mwa madeso emonani bale mpo basala mosala na bokasi nyonso na ntinzana lelo 3 pays bino RDC bolobini RDC yebana tina lola ke bango azaka imbatable babetaka bango ata mokolo moko te bango musana bango ata bake bisika nyo bakeneka gogola bat partout eza nango bizali ya RDC baza makasi lokola kombo na bango RDC balonga kaete afki oye. Merci beaucoup maman journaliste komba tata mwana peli mosantu nga kombo na nga mama Landu Sweka Badia nazali comptable national nafki. Mama comptable lelo boye kosalisa ntintsani bokosala pays nini na pays nini lelo ntintsani eza ya makasi tozosala Congo Kinshasa Congo Brazzaville na Angola tozosala tous les 3 pays. Est-ce que bozoyeba ntina nini bosala ntintsani tozosala ntintsani nzambe na biso asengaki pai na biso bamama tosala ntintsani po te toyeba koclôturer esika batiaki mozole ya Mbutango Kiadi yango wana to salaki mobilisation tous les 3 pays to ya kosala ntintsani makasi po te to kozoma mosolo po to banda mosala wana ya clôture ya place oyo nzambe na biso apesaki biso. Est-ce que zaka clôture na kati ya kilongo kuna ezaka clôture te ba mozole nyonso papa sengaki to réhabiliter yango to bongisa misala ezali ebele oyo tokoki kosala na mbongo biso tokozwa. Mama comptable ndongo zomonela pays nini ko gagner kaka biso RDC loko makasi namoni RDC kaka mutako gagner te RDC banda kala ye azalaka imbattable eloko te mama tia eli tozana eliki ya tokolonga. Merci mama journaliste kombo na ngai mama Ntilulu Tampa mingi babenga ngai Malulu nazali mama nationale na association ya femme Kimbangiste ba mama na RDC nazongisi merci na question oyo opposé ngai mama journaliste solo mama oeza mbala ya mibale boye kopesa biloko epa tata mfuma mbanza parce que ye akolesaka mokili mobimba akolesa bato bomo ipe baweji initiative wana mama makanisi wana ekutaki wapi po bokoka koya kotika biloko na ngambo. Merci mama journaliste mwana oyo alingi tata mwana oyo alingi mama na ye akozalaka pe na makanisa malamu deva tata na ye akozala pe na makanisa malamu deva mama na ye po aza na makanisa malamu po alingi pe bango mwana oyo alingi tata na alingi mama na ye akozulaka tata na mama na ye solution ndenge mama mula zulaki biso ba mama solution abenaki kozala pemeni ya tata mpona kosengela bino biso pe lelo fo tozwaka solution ma journaliste deva tata molimo santo yango ozomona bevenima oyo ezosalama defoi tovandaki mama Rosa Lukisimba lobi tokosala ndenge nini po tolesa nkamba mambala moko atelami abandi kokata biloko ya solo mama journaliste bama batosaki basalelaki yango ayi tozongi tomoni tata sepeli na likambo oyo tosalaki tozongi lisusu tokoki koloba na bamama batosi yango moni toye mwana oyo azoki kotala tata na ye ata tata naza na mbongo ndenge nini mwana ngo ata aza na mbongo ndenge nini akozanga komemela tata na ye eloko te po biloko nga nazomema pa ya tata aza tata ya botinga lelo soko kosenga mapamboli epa ya tata nzambe nkolo espe tata mosano okoya maboko pamba te fo ye na signe na tanga kala pe ezalaki bongo solo ndenge olobi na tango mama journaliste toyelaki makambo mibale toyaki tolesa eluselemi toyaki mpe tosala mosala ya ntintsani nakanisi okolakisa mpe belili na bamama bamona bisika yango banda na batapoto na biso mpe mokili momemba mama journaliste ndenge ozozwa boye kobomba yango te kotiango mpe na kati ya saki te panza yango mpo yo nde ozopanza ozolakisa ete liloba ya mama munu fo panza bamama bayo mpo mosusu balandaka te ayakaki mvuka te avandaka na miso baza na tempete asalaka miso basalaka banda lende mpe ti dimanche akendaka mosala yo nde oza nde mpona kopanza yo panza moto na moto alanda ntintsano tozosala lelo eza bisika tokosala
esika batiaki mama kwa kiadi mama na biso papa Simo Kimbango na papa Mfuma Mbanza bavandi balobi bisika na bapesa yango pa na biso ba mama journaliste musala ni za makasi yango ko kitoki no ko filmer po to panza sango pa ba mama biso tolobi bazo yoka biso te yone muto zolanda biso yone muto ko zongo siko ko panza ko komisa sika ba mama bazali oko kito filmer ko loba ba mama bomoni musala o tata Kimbango ya na pesi biso to zongo tamula ite ntintseni to ko sala to ko zunga lisusu ko ya ko sala po monta eze makasi to ko kokango kumbala moko te to sali to zongi to pesi to ko soto sisi to solo na papo date le 11 yeme ko mutatseka pe date pe le 11 ya taki date pe oyo batelemisaki biso to bandaki musala date pe ka pe yango to ko sala so ntintsani liboso ya nkolo Yesu nakotika biloko nakosala ntintsani bilili oyo bozolanda bamama na ngai na bino batapoto na biso batoza awa tozala bomoko tokangana musala oyo ezoluka mbongo makasi nkamba mpe ezoluka biloko kolia bato bazosala fo balia mama wana kutokoloba te lutendela vana ya lobi nasindikaki biloko na bango napesaki nayebi nazosala 2 jours awa biloko na bango mpe natikaki mama journaliste nakoki koboma bango zala te mpo nyonso eza nzungu moko tokoki kozwa to te tokabla te nzungu moko tokoki kokabla te ntango tozwi totindi ya lutendele totindi ya nkamba totiki mpe ya bato baza na centre mama journaliste. Merci mama journaliste. surtout bon moto ça mais ah parce que tu as un problème moko ce qui s'y met ti ba côté beau filmer partout il faut en filmer les sites les gens ont la ciment dans la vidéo comme ça ça va passer bino yango moni ah ndenge ça le premier palier beau filmer premier palier au place bâtir mausolée ya muta premier palier yango et puis to ko kitana si premier palier yango oh mieux que premier palier pour ça là deuxième palier après ce que ça là troisième palier donc ça là ma précis pour ça premier palier salami deuxième palier salami na lutte troisième palier pe na nous salamité c'est quoi deuxième palier on va to qui t'a laissé bobo mon deuxième palier place ça ça va qui toi mais na premier palier ezati na misala oyo ezali esengami il faut esalama nano esili mpenza te nde yango wana tozomona charge oyo toza nango biso nyonso bamama ya mokili tobanda sikoyo nini na deuxième palier ezozala awa papa ingénieur sikoyo olakisi biso deuxième ekosuka wapi ekobanda wapi ekosuka wapi deuxième palier ebandeli awa awa omoni bamarche oyo bokuti kuna ezosalamela awa bamarche wana ezoyati awa nsima nde tosali deuxième palier. Ok. Eza lokola bescalier. Bescalier. Faut expliquer na bescalier na pas muta comprendre. Solo bandeko balandi bo utu kolanda premier palier ndenge papa ingénieur utu kolakisa biso. Et talisi ete bisika mausolée mbuta ezali. Bisika mausolée mbuta ezali et pas wapi premier palier ezali bescalier wana bomoni bescalier na palier wana. Alors bomoni esiko boyebi yango na bolamu koto nyonso ekozala bapalier ekozala baescalier mpe bamarche pied ekozala bamarche pied wana yango nde bakotya plat oyo nyonso tozomona mwa ngombo oyo ekozala su te bozomona ye epai wapi azokende kuna azolakisa biso balimite ndenge bapalier wana ekozala
na bascalier. Bon, mon papa ingénieur. Il y a un deuxième palier et c'est là. Donc, deuxième palier. Baba sali sur ma marche. D'accord. Na moni déjà et pas ouais puis baba chepe barre de fer les sous-sukuna et là ici troisième palier en wana. Toyoka explication na mais ndenga na comprendre parce que na moni deuxième ndenge yango wana akepeka ke sika wana ngana kanisaki solo yango wana. Bon moni bino moko mosala ezali awa ya kosakana te bamama bolala pongi te bolamuka oyo aza na pongi ayebe ete mokumba monene biso topesameli ya kotonga esika oyo nzambe azolakisa epa bamama ezosala biso mala. C'est les kangamaki pour la nini, que ça n'a pas matériaux. Si mes athées, babibende, les athées. Faut que ce soit babiloko pour tout continuer. Clôture, ça pour la clôture. Clôture, on a un dingue, ça lit dans mausolée, kuna, il y a un peu, clôture, il y a un salamina. Ça même forme, pour pas trop changer forme, et ça sera identique na wana kuma. Il y a un moni. Et ceux qui t'attinent, c'est qu'on a des semaines, et juste une là, on a qu'on a la vérité. Et juste une là, on est qui ti place au monde qu'on a soukana. Donc, ça là, les alliés, néné. C'est les alliés, néné. Bah, maman, nous, tu bangs la maman, tu dis, bah, maman, on fait ça, bah, ça force. T'attends, ça va passer sur ma casse pour beaucoup continuer sur ça, mais ça là, il y a une dingue pour ça, il a. Oh, alabaki balabala tout nous. Zingi Kamba faisait à 16 mètres. Il y a déjà dans le de Bandaki. Le Bandaki 16 mètres. Même la marche escalier, il n'y a pas de soukeli. L'ending offensif est déjà 16 mètres. La marche escalier, c'est que ça là. Il y a déjà 16 mètres. En chef, le bouc a belé, ndam pour la. To, kokisa, il a au papa, coudu ton bar à la biche. Ceux qui ça dit clôture, pour ça l'appel mieux la soutenir pour protéger clôture. Oui. Faut tout ça mais qu'on a c'est sur la maman. Donc pour protéger clôture, il y a un mausolée. Vous chambre ba moellon. Vous avez toujours moellon. Vous avez toujours moellon hein. En tout cas, tolian zetabolo. Obilaka we kokana tolian zetabolo parce que batikela ngobiso. Soki batikela biso te mbele bapesi yango biso te. Do ba mama epai wapi yo zwami mama yeba yango mokumba moneno yo epesameli yo. Etali yo mama. Soki kolembisa yo. Soki kolobo simba ngo yo kaka. Mais ezana bilaka. Donc mo eto changer yango ezate. To changer histoire ote. Yo muto olanda biso yebaka mokumba epesameli yo. Soki okanga maboko etali yo. Wa koluka mapamba oli na ye na libota na ye na soki nini yo moko okosimba yango. La combat tata mon appel tata mon centre papa journaliste de kamotoyeli awa pona ko sidisa misala oyo ya clôture oyo place to ko sala premier palier deuxième palier na troisième palier ndenge papa mokonza boule asengi pona ba mama basala yango moni ndenge moto telemili awa tozo la kisa ndenge misala wana ekosala mela yango moto tozo ko présenter ndenge misala ekosala mela ko kende nango soki to silisi ko la kisa bango to kosala planification ya nini ndenge misala ekosala photo sala cahier de charge to ça cahier de charge yango nde to ko yoka na ba mama à partir cahier de charge yango nde to ko to kumbela misala oyo ndenge tokokende na yango soki tolandi malamu mokumba yango epesameli na bamama na kati na lisanga na bango afiki mokumba oyo papa mokonza boule apesi yango na afiki ya mokili mobimba eza te ke oyo teni apesi yango na afiki ya mokili mobimba mpona bapesa ye maboko mpona kosilisa misala oyo ezali epai
totiaki nzoto ya mama Mbuta na koya ya mama présidente nationale mama Nsilulu nde nyonso wana eza kolakisama po ete bazwa likambo yango na motema mpenza yango wana lokola baye mpona sinsani oyo bakoya nafolobaka pena baye mama Nsilulu aye mama présidente elongo na équipe na ye mama présidente mama Nsilulu aye na équipe na ye mobimba mpona koya kopesa maboko na misala oyo eza kosalama awa place ya mama Mbuta Kwakiati ezali ndenge na merci ezokontinue ti na se kuna mais ekobima na se kuna te mais ekosuka quelque part kuna na se place clôture esuki yango mpe esuki la wana angaru oyo oyo derite oyo basylvain ekolongwa ezokende libanda l'espace oyo elongwa place oyo normalement avant tobanda deuxième palier fo tolongola ngo totongela bango guérite awa na libanda awa